Mbote bandeko na biso mingi oyo balandaka biso na HK Kapuka TV balobi toujours to s'abonner massivement na HK Kapuka TV. Merci vraiment na ba oyo vraiment ba s'abonnaka déjà na HK Kapuka TV. Nazo pesa bino ba gros bisous vraiment ya mingi tala kaka oyo ezali site na bino oyo bolingaka tala kaka yeme yemoko kolo nango na tango oyo na minute oyo na ye vraiment ko solo na bino ma solo oyo ezali ya solo ma solo oyo ezali penza oyo ezo passer na temps oyo na mboka na biso Kinshasa oyo ezalaka liboso kili na belle siko ekoma kili la poubelle veut dire vraiment tozo pese la vraiment ma solo ya solo na ndenge nini bande kuna ngai omoni na biso ba artiste comédien omoni lokoto nazolo bango na pasi mingi na motema nazolo bango mana pasi makasi po talaka kala ndenge tozo tambola bande kuna biso bazo kufa bande kuna biso bazo mona ba pasi bande ko bazo kufa mingi bazo kufa bato ebele mingi pe bazo boma bango ozo comprendre mingi bazo boma bango pona nini kimtema mabe tango moni déjà moninga zui tango moninga zui il faut sepela il faut ka sengo moko boye obi ke bénédiction ya moninga paye pa na yo mutu oza na mutema mabe apogressaka te nazo yebisa bino franchement apogressaka te mutu oza la kana keto apogressaka te ozo comprendre donc na minute oyo donc il faut la motema ya pembo za la motema polele ponzamba chayo loboko lelo pe ba benga na nyama na kombo na ye le batala peke mutu moko boye lelo atongi mapango mutu moko boye lelo azana mituka pona nini il faut la motema malamu na vie tozo bomana makasi et puis tozo bomana biloko moko ya mikie o ezata na sens moko te ezanini soki lelo za na relation mo na poto eza pone sengo na biso nyoso tango déjà pistonné déjà matumi bale misato eza sentiment moko makasi alors po oyebisa moninga ke master kote wana boye osalaki ndeni po koma kuna kote wana bosalaki ndeni po tutana mutu wana mais olati on na kati ya mutemo yoki pasi moko boye pourquoi kaka ye mbala moko zo kote na bandenge na yo lokwa makambo ba mbasu de SSI là siko ekomeli biso makambo ba poison mi to ebi kezana goma aweza STT après tout aweza STT tout cela mitema malamu bénédiction ya moninga eza ya yo bénédiction ya moninga eza ya yo pourquoi ko cela mitema mabe tala na seki pona na kandati mais makamsu peso pesa ngakana na réalité to tiki na nuwana to to déposer na mitema mabe o to zo tambola nango to ye lisusu na bondumba moko ya salite bato be bazonga suba basi na sala suba théâtre te pourquoi beaucoup mo komisa d'autant yo ye déjà na monde de théâtre comme si libolo na marchandise à théâtre libolo na marchandise à ba producteur pourquoi après que ça la bon après que komisa ngo bon et futa yo ni okozwa maladie oyo kokufa pe sika perdre tout ka tout na kati ya famille na yo mobalo ebike oyo eza mobala moninga emsu bovanda ka ne bo melala ka ne bo liaka na ebo sala ka ne nyonso mais ce ka moninga boaki mukongo emsu ka wana na nini na ndebo vanyona na table o maba tpandela comment ça système au pesa ba numéro oyebi tala mama nazo be bino papa nanga ba mama nanga nazo be no réalité o ezo salama muto pesa numéro na ye on dit muto azo bina on dit muto azo koma mais azo pesa numéro na ye directement eza binonini hein eza binonini bozo lukanini bobo zwanini après makambo wana nyoso tu eza nini en tout cas vraiment to changer to pesa nini musana biso valeur to pesa musana biso valeur makasi ba président mususu nanu pour alekisa yo principal il faut asiba yo makata na bino zesu na valeur te makata na bino boko ambale na ba makata na bino te bozo boskote na ba makata na bino donc pour peso principal il faut tanda libolo na yo pour asiba yo eza nini donc ne bozala ba bola bas ne pesa bino sentiment te kama bola batu mususu hein mabola batu mususu aussi batu sentiment ya kosala théâtre pourquoi
to nga na musale pa na yo yo kopesa nga trop biko au mwana nga zo partager partout biko au mwana nga eza normal eza réalité eza te ke yo on nga na ye musale pa na yo pona leka pona zo valeur il faut ka yo leka nga otanda nga na mbetu o mona ga libolo na ngai après comment na libolo na ngai futa onini botiki wana te lisusu bokomi su bino mo ba président comment ke lo siba bino ya ba tia lifuni eza nzela ni ebimaka lifuni eza place likate kotaka te so moni ke moni moye te msoza na mwasi to moni eloko osala te simba ta savante oko simba savante simba ta savon so simba ta savon ma ekobima lifuni nde ekomi nzela na bino nzela oyo bokotaka oyo bazosimba bazobwakela ba mai bozokata somo te nkele te vraiment ezosala nga pasi ezosala nga pasi côté kuna ba pédé côté kuna ba lesbienne côté kuna makambo ebele dans monde ya théâtre ekomi kaka monde moko ya mabe monde moko ya mabe tala to comme na temps de la fin nzamba azoya botiko tia sentiment na kati ya monde ya théâtre efuta bino te futa bino te neti nga manana kakashi kande na zabu NNK ya munene cash cœur na vai na nga kam na ketanda libolo na nge pa président mo po sibanga ina ndeni après kusiba papa osela nga nini tala boke na biloka place ba siba bino na mafuni poto yebi bino bato asiba bino na mafuni to yebi bino na bakombo na bino boye bien omoninga tanana liste munene papier na big chaque jour na komaka na pointer pour de kuta na ba couloir ngana yebi bino bino pe boyebi ngai oyoka ngana yebi bino bino boyebi ngana kombo na ngana yebi bino bien bande ko nanga bo s'abonner vraiment massivement ndenge zaboye liste linge fumono nazo tanga ba kombo ya ba président nyonso o ba siba ba ona masoko et puis na ba président nyonso o ba la bana ba ninga ba tira bana ba ninga misala o ba siba ka bana ninga ba tira bana ba ninga misala ba mama mikolo Nzambe na ngai ye na dinje boza wapi oyokela kasango te oyokela ngai te oza wapi ya ngai moto ya ngandeko ya kati o comprendre beaucoup si bato lokwa ba Nintendo na bango ba Nintendo na bino bana bato beaucoup mi kosiba siba bango o mona mama mo mukolo bebe sa maposa na tanga kombo na ye ana groupe na ye na yebi ye pa yebi ngai talanga bien nana kakashi ngai talanga bien yo yebi nga pe na yebi tika bana bato eza nini so kuveli mobali basokola okota ta vie de prière yo kuveli mobali okomi na osusu mama na lesbienne ozoko rappel musala ngote okota ta ba formation okota ta ba formation côté kuna bazo siba bino ale webo sisi ba énergie bana batu côté kuna bazo siba bino na bino bozo ba lesbienne so bozo sa ba pona nzela moko tantôt likata tantôt kenzela olingi boke kuna ba sibino ba mbala na bino bozo bo titkeli bana batu ba mai na bino na nzoto boyebi pe misala ngoto kaka misapi ozo tuba mwana batu eza bino nini boyebi sanga nano na yebi te soki monde ngo eza na ngo kaka bongo na yebi te soki monde ngo eza kaka bongo nalobela nabela nani po yokanga na dinjebe hôtel nga makambo te Yvette ya ngandeko moto epela bato baokufa te baozika te donc na bosa ina nga pete lisusu ya nga ya kati ya motema Joyce Gambo oyo ke na lisolo te yaka to yokana ko to partager boutika biloko bosa les la sens te bukenda te ba prière pour ça bino bien eza nini muni ngana na kakashi le na zabu ngana na kakashi NNK ya munene cash cœur kande na zabu donana ngana tamoko te ya salité yo sa ba bêtise obino mama mabosa nana tawana te yo sa ba bêtise ba mama mabosala au moins mama mo mukolo kunjese komi pembe
kunza pembe ok la moi na 13 ans moi na 18 ans kunza na yo libolo na yo hein maman président moko boye tawi ko ta président ebomanga fort pona yebi ta na obanga te na oloba ezanga na kakashi na opesela comprendre oza aposa na nga lukanga plus 243 89 013 24 12 numéro na nga yango wana ekoleka ba opasa na posa opesa nga ba remarque yango wana donc plus 243 89 et plus 243 89 013 24 12 plus 243 89 013 24 12 yango wana numéro na ngai donc on a kina lobile yango wana ba osu basala yango ba bongwana tolanda nzambe tala rara nzela neza ya biso nyonso tolanda nzambe to bongwana bani nazo yibela eza bongo nazo pesa ba oyanga ba yibanga ba oyo basungaka nga ba yibanga ya kati ba oyo bazali banda nazo pesa bango ba mbote na pesi mama na ngai Jeanne Lokombo Fatuma ba gros bisous mama oyo sala na kakashi lelo sala nana oyo bino artiste comédien moi si nzambe moi si moko kitoko eleng kano do partout bozwa ngai na pesi mbote na pesi papa na ngai Alex Okito Lumumba ba gros bisous na pesi baye ba ngai bana bano basala ke ba benga na kakashi mama na mokili Rebecca Fatuma na mboka musika na mboka malili ero azolia mbala Alex Okito ba gros bisous ya trop ba oya ngai ya kati nazo pesa lisusu oya ngai leki Kriko Lokombo na Londres ba gros bisous ya ngai noko Christian Onienje na pesi bino ba bisous ya trop yanga noko lisusu Désiré Lokombo oza mwana bino ya bozo mona kaka na kakashi na bino liboso na bino yango nazo pesa bino ba mote na pesi ya ngai ya motema Sophie nazo pesa yo ba gros bisous vraiment Magali Okito motema ya Samba Diallo na kati ya Maroc ya ngai ndeko mwana biso aba derrière la biso na pesa ba gros bisous oza na kakashi na yo yanga Boni Okito oya landingai mon pote Boni Okito Zalaeta NF qui bouge motema ya mama Rose Okito na pesi bébé Jenny Okito ya ngai petit Boni ba gros bisous ya trop tantine na bino donc nazo pesa bino ba mbote ya trop yemoko GB Nadine GB mwasi nzambe ba gros bisous Yves ya ngai motema pote deuxième tuyekani